breaking news, on dirait qu'à Mongalema, on dirait qu'il y a Sofkins TV, où ils ont émettre à partir du Canada, à Montréal, avec Sofkins TV, Bassangwa Congo, Nabanda Konabino. Le lot, tout ça déjà le 1er janvier 2016, date Oyo, Kabila, na clan na ye, bazako lingate to koma, basali nyonso ba retardé calendrier, mais ngonga nzambe soki esi ekoki atoki oluka bamarabu atoki oluka banganga mpo balimbwisa temps ou bien bafrene temps devement ezali mpasi mingi parce que tokomi na ngonga yango. Alors 2016 ezali année oyo ndenge tolobaki bolimisa ngai na trapaki coup de froid tozalaki libanda nazotuse donc vraiment bolimisa makasi. Alors tolobaki ete na 2016 oyo bato ebele surtout ya PPRD parti ya Lioto fete na bango asuka bafete yango oyo bonne année asuka bafete yango oyo parce que bamisusu baa na deux destinations, prison ou cimetière. Bamisusu kutu bakotala kotumbama, c'est-à-dire il y aura pas de cimetière pour na bango. Alors bakomi kokimisa basi na bana po bayebi ki eza koyinde eza grave. Alias Kabila génocidaire rwandais na clan na ye mingi bakokufa pe misusu bakopakata mbango. Ata bakimisi basi na bana na bamboka étrangère, PPRD parti ya Lioto ekomi na suka. Bakinois babandi déjà ko sangisa bapine, ko tumba bapine po balobi kisalume banda. Montukuti nave donc cri de guerre mikolo na Kinshasa ezali kaka Montukuti nave. Tokotala oyo azali congolais te alingi akomisa Congo république te mais akomisa ngo royaume. Et pourtant, ça congolais, azo massacré, trop c'est trop. Alors, ezali mawamingi. Balobi ete na Kinshasa bakomi na cri de guerre na bango ezali Montukuti nave, wana ezali cri ya combattant à Kinshasa. Elandami na opération toyebi ndako ata bokimisi basi na bana. Donc panique générale ekoti na PPRD pe na Kingakati parti ya Lioto. Bazo bate basala nini banganga ba marabu. Batu nyonso to ba consulter ba yesi bango ke ezali na eloko mosusu akosala te makambo nyonso to ekomi na suka eloko nyonso to ezala na ebandeli ekoma na suka. Alias Kabila suka na ekomi mabe na niveau ya Kinshasa. Ba ONG na Kinshasa ebandi déjà pression pour na libérer Diomi, Christopher Ngoyi, Yves Makwambala et les autres prisonniers de guerre oyo prisonniers politiques oyo bakanga bango kaka po baboyaki ko soutenir Rwandais pe ko soutenir dialogue na ye. Alors ezali ndengo wana ba kinois na communauté internationale na ba ONG baza déjà na CC pour na koluka ko tia déjà pression et bandaka na janvier. Olenga Nkoyi alobi azobanga ba menace ya arrestation ya Alias Kabila te. Alobi 2016 ekoki Alias Kabila aluka esika bakokunda ye déjà c'est-à-dire cimetière ou akende komitika ye moko na CPI parce que mikolo ezoya ekozala vraiment bien te pona ye parce que makambo nyonso to asali eza siko na la lumière du jour pe komi ngonga oyo nzambe akomi kozwa contrôle ya koprotéger peuple na ye. Article 64 tango yango ekoki tosalela yango na groupe ya ba Rwandais oyo babotola pouvoir na minduki baboma Muse Kabila ba infiltra biso balobi baza ba manya mulenge balobi ba congolais mais soko tali politique na bango ezali ya ko bebisa ko boma ba congolais kozwa nkita pe mabele ya Congo ko pesa na ba Rwandais na ba Ougandais, c'est-à-dire baza ba congolais te puisque Monseigneur Sikuli Paluku, évêque du diocèse de Butembo et Beni, na veille de prière, ton nuit de prière à le 31 décembre pour le 1er janvier, na kilti ya Butuana a lobeli bandimike constitution ya mboka eza lokola Bible pour na ba Christu. Lokola ata mokolo moko te ba Christu ya monde entier ba kosangana po ba sala dialogue po ba changer ou bien changer Bible ou bien réviser Bible. Donc PPRD eza parti à Mayoto bakoki pe ko réviser constitution te. Kabila asuki liwa to boloko ezali prochaine destination na ye parce que
comment bakoki ko justifier que Moutalobi aza président dans 14 ans ou 15 ans a créé ata compagnie mon côté na est ya Congo ye moko azali chef ya ba rebelle ba mercenaires ou ba kotaka pona bon ba congolais et pourtant étant que président Congo il faut protéger ba congolais na ba bien na bango mais ye na 14 ans bazo boma ba congolais na partout nyonso tu ya territoire congolais comment passoir à protéger ba congolais te à sala rapé de nationalité à déclarer pe le mongo te à suki sa rapé bitumba wana te o ba boma ba congolais alors ba monique ye moko azali chef numéro 1 pe azali problème munene na Congo parce que ye azo bunda pona intérêt ya ba rwandais ko panza Congo ko nyokola ba congolais tala na espace ya octobre 2014 na décembre 2015 près de 10 000 Nandais ont été massacrés à Beni et Butembo, Lubero. Donc, le pouvoir n'a jamais organisé un deuil national ni cherché à défendre la population et ses biens. Lui-même, alias Kabila, un grand problème pour le Congo, car c'est lui qui est le chef des mercenaires qui viennent massacrer au Congo. Donc, le plus grand problème dans le Congo, c'est Ali Yemoko alias Kabila, parce que Azali étranger, Azali agent rwandais, aya na mboka, pour détruire le bomba. Donc, toujours comprendre que na mboka, côté à Beni, kuna est, kuna frontière, comme passoir, ba richesse à Congo, Rwanda, mutakoma côté Congo, Rwanda, lelo, azali premier exportateur à coltan, et pourtant na mboka na ye, na mabela Rwanda, ta coltan moko ezate, ba gorille ya montagne, ya côté kuna nyo surtout, et kenda na Rwanda, Rwanda, mutakoma côté Congo, likambo kokamwa, même ba gorille, ba boy kozo nationalité rwandaise, bazo kima kozo na Congo. Alors, ce qui totali bien, mboka il faut la sécuriser na ba citoyen na ba bien nango soki Moutalobi aza président ya mboka bazo boma bazo détruire asala la déclaration te des national des to monaki na France awa ndenge président Hollande asali to monaki na Russie ndenge président Russie asali le basali ba attentat na Belgique to moni ndenge royaume ya Belgique eza en alerte pona koluka kokanga ba terroriste mais oya biso mboka bino mo bozo mona ba boma bazonga bakenda asala kata déclaration mon côté mais azolinga tikala na mboka pe atie confusion makasi na kati ya armée akotisa ba étranger akotisa ba rwandais ba ougandais nyonso wana po na ko affaiblir armée na biso donc yemoko Kabila aza grand problème na Congo mokonza ba mercenaires au bazo massacrer na Congo alors biso étant que bana na Nzambe to comprendre que Kabila aza terroriste ndenge Saul de Tarse azalaki apôtre Paul azalaki terroriste oyo azako bonga ba chrétien alors qu'est-ce qui s'est passé Nzambe akutanaki na nzela Tarsis alors lokola ye abomi plus que Paul de Tarse lokola ye aza musulman alingi ko changer te alingi ko bonga mate aye na décision ko détruire église ko bonga ba congolais toujours senga confusion et kotana ka PPRD lioto pe ba rwandais ba miliana bango na bango ba mela na makila bango na bango ba complot nyonso bazo sala ezala na Sénat ezala na parlement ezala na gouvernement contre Congo contre ba congolais ezala échec ba ange nzambe ba kota en service ba kangela ba bundela ba congolais pe ba sukisa alias Kabila na clan na ye mobimba ba rwandais donc o tolobi ezali makambo o ezo salama donc pouvoir wana ezali vraiment massacre mingi ezali kosa massacre ko bon ba congolais pe oromona que souffrance la souffrance a atteint toutes les couches de la population congolaise est massacrée les routes délabrées à 14 ans Hippo Kanambe n'a créé aucun emploi ni société pour les jeunes congolais ba jeunes congolais ba comment côté ka nini mai ko sala ba vernis oyo ezali ko kopesa ko transmettre bato sida parce que ba vernis wana le bachaka ba stériliser kango te alors boye bisa bande ko na bino bazana Kinshasa ba utiliser ba vernis wana te pour bana wana innocentement ba yebi na bango te ke bazo transmettre ba sida parce que Congo mosala ezate alias Kabila a créé ta compagnie mon côté ba jeune bazo meka ko s'organiser côté ka mai côté ka mapa côté ka ko bamba mapapa pe ko tia vernis alors nanzela wana bazo transmettre ba sida tomoni ete alias Kabila a zalaki na mission monene ya ko balkaniser Congo félicitations à ba congolais nyonso parce que congolais aza capable ya ko swana ya ko lia mbongo mais congolais a boyi to kabwana boyi balkanisation ezali peut-être musala oyo
nzambe asali na kati ya Congo pe lisusu ndenge unité yalaka na tango ya Kondo Mobutu ou alobaka tolingi Congo Zaire tatabo moko ekolobo moko mokozibo moko unité wana esalaki bangala babala na ba Congo babala na Lubumbashi babala baluba babala na Kisangani babala na Maniema do esalaki to sangana to balana moye to kabwana ezate alors ba plan surtout bazo sala ba ange ya nzambe o ba kampaka tout autour ya bana na nzambe tout autour ya église en nzambe bakota émission bakota na mission babanda ko protéger Congo pe batindika ba ange oyo babundaki na Syrie contre o babundelaki bana Israël na Syrie oyo babundaka le 4 janvier 1959 pour na Congo zo indépendance pe lisusu ba oyo batambolaka na Simon Kimbangu pona kopesa mayele ndenge nini ya ko libérer mboka pe ko telemisa mboka alors ba G7 ba front citoyen nyonso wana ba groupe wana opposition ngonga ngoyo le 4 janvier awa tolingi toyoka bo banda déjà koningisa parce que ngonga ngo ekoki ntango ifweni elakisi ke biso ba congolais tokomi na ngonga oyo il faut to libérer mboka alias Kabila aza congolais te alias Kabila aza na intérêt à Congo te alias Kabila alingi atikala na Congo po aboma lisusu po balkaniser pour abebisa na 14 ans déjà asali ba dégâts ebele alors to salaki ngonga ngoyo congolais nzambe asi apesi biso ye nzambe asi akabeli biso ye eloko monene ali ndenge ba parti politique bakende kozwa ba enseignement balandi makambo nyonso to esalamaki na Burkina Faso esalamaki na Tunisie esalamaki na Libye ekomi ngonga esalama na Congo mais ya biso na Congo démocratique ekosalama te ndenge esalamaki na Libye ekosalama te ndenge esalamaki na Burkina Faso mais ekosalama na ndenge ya ba congolais la kwanzila yembaki kolomboka esengeli alamuka abundela mboka na ye po ete mboka ezali occupé awa nazoki nous présenter ba meilleurs vœux na ba landi nyonso ya breaking news nazoki nous présenter ba meilleurs vœux na Sofkins na Canada Sofkins nazoki nous présenter ba meilleurs vœux na famille Songo nyonso na Paris Pascaline Songo Koko oyo aboti mama na nga aza na Paris Nathalie Songo Nasha Songo Wivine Songo Françoise Songo Francine Songo Guy Songo na Canada Leki Songo na Paris JC Songo na Paris Christian Mangwan donc Ali Biebie famille nyonso wana Franco et puis na bosante Mireille Songo na Birmingham Songo nyonso Jean Songo na Bundese pe na bato nyonso to baza na Bundese kuna en tout cas meilleurs vœux na bino na ba famille Songo nyonso meilleurs vœux na ndeko na nga nyonso tu ya makila pe oyo balandaka biso na breaking news oyo babengaka oyo basutenaka année oyo eza année ya plein succès année oyo eza année nzambe akosalela biso makasi mais il faut tokota en évangélisation parce que nzambe alobi na bayekoli na alobi na longoli bino bapêcheur ya bato bokokoma bapêcheur na longoli bino bapêcheur bambisi bokokoma bapêcheur d'homme donc hors de mondial nzambe atindi biso alobi allez faites de toutes les nations mes disciples tokomi na tanga suka ekomi tango oyo il faut to évangéliser monde pour bato wana nyonso babungi nzela baya bongo dans le Seigneur alors bato belé bazokende église mais bazokende esika yesu aza te ngonga ngo ya korevoir foi na yo korevoir esika osambelaka awa na Manchester nazokende présenter meilleurs vœux na archibishop Mboyo na Bolton nazokende présenter meilleurs vœux na pasteur Ntumba na pasteur Willy Itela nazokende présenter meilleurs vœux na pasteur Eric Muzangi nazokende présenter meilleurs vœux na pasteur Job Mukadi wanaza pire vienanga donc meilleurs vœux esika azali nazo présenter meilleurs vœux na Sakayonsa nazo présenter meilleurs vœux na Supu nzambe abeta Supu na Sakayonsa batika bavanti nazo que de présenter meilleurs vœux na pasteur nyonso oyo basali nzambe malamu na moni pasteur Anthony na Manchester na moni pasteur Hubert na Manchester na moni pasteur Gaston na Manchester na Bolton na moni bongo pasteur nini susu pasteur Hubert na lobby déjà pasteur Régis de la Manchester Merve na Salon Edo Merve na Lopez qui était les garçons les plus suspects na Manchester yena mwasi na ye Coco ngonge koki fubozonga église parce que église eza pembe na ndako bozonga parce que bozali bana ndako bozonga
pour monique mateya au proverbe ateyaka ata mutu mususu ya azoteya makambo mboka lokola ye azate na ko présenter ba meilleur vœu na ba oyo nyonso bazalaka na biso l'église bakima pour batia bango mosukusuku na bandoki ngonga ngoyo bozonga bomoni tozaki na veillé tosanganaki elekaki bien ngonga ngoyo kosalela nzambe na ko présenter ba meilleur vœu na papa nanga modogo oyo aza na Clayton na famille na ye mobimba frère na biso modogo ya Clayton na ko présenter pe ba meilleur vœu na ndeko na ngai oyo ya Congo Manchester Congo oyo tobengi na kombo ya Manchester Congo na boyi kotia kombo na ye mususu oyo azo ko partager basango ya Congo Damien donc Damien ba meilleur vœu na Willy Motopamba meilleur vœu na ba ndeko nyonso bazosala ba business awa meilleur vœu na ba oyo nyonso basombaka pondu pe poisson pa mama Bena meilleur vœu na bana Manchester nyonso meilleur vœu na bato nyonso tu oyo balingaka proverbe 30-30 meilleur vœu na bana na nga ya molimo pe ya nzoto meilleur vœu na bandeko nyonso balandaki biso en tout cas 2016 ezala année moko ya kitoko pe nazo souhaiter Kabila alias Kabila bye bye parce que toza na place kaka mibale ou na cimetière ou na mboka oyo ya CPI esika eza malamu mpona ye mais moi je crois que Kabila aoza na cimetière te parce que mabe asali na Congo eleki ebele donc meilleur vœu na bandeko nyonso tu oyo balingaka nga oyo bazalaka na nga oyo tozalaka na bango oyo tosanganaka na bango meilleur vœu na Jean Paris meilleur vœu na vie na ngai bongo Germain meilleur vœu na mama na biso Clara na bana meilleur vœu na bandeko nyonso tosangana na bango meilleur vœu na mama Bena meilleur vœu na Sonia Samantha Titi Petit Exaucé Naomi Seroti meilleur vœu na ba kitani na nga nazomona Isaiah nazomona Jeremia pe nazomona Chelsea esika azali meilleur vœu na ba Chelsea félicité meilleur vœu na ba oyo nyonso tu balandaka biso meilleur vœu na ba oyo nyonso tu bazo continuer ko believe na breaking news en tout cas nzambe nanga mona bino na ngai na bossa na meilleur vœu na pasteur Mwila meilleur vœu na bato a Pareco meilleur vœu na bato IDPS meilleur vœu na ba combattant nyonso ya Congo na diaspora vraiment année oyo ezala année moko tosila na Kabila ezali cadeau nzambe apesi biso donc soulèvement populaire ezali bongo droit ya ba congolais pe ezali bongo eloko oyo ekopesa biso mbano to benga na Kabila donc breaking news bonne année merveille.